maté, santé nanga bien te, moi na bino kangam na pareil nanga. Donc ce n'a pas problème. Natiki yango nyonso na maboko nzambe kaka asunga ngai. Mais ye loka zo ngala za problème alingo pia biloko nanga te. Na asune loko loba te donc yango kaka na lobi quoi. Ngai na ebite so na sa nini quoi. Ngala pe mana oxygène na ndako pareil nanga moke eza kuna lingo pesa ngelo te donc na loko loba te. Merci. Moi ba dika ba mabe mwana koli sante tata mama akoli ne kaka bongo ala zona bandaka ba 3 4 jours na ba buzoba ayesiko makambe ko isiko ko benga ka benga bandeko nanga okasa banaka ibusa benga ka binoko et comme le cas bino mbosai makambe biso to sai benga na sai dikam Bonjour Mama Congo. Bonjour maman. Moi je suis juste montée parce que ça fait mal, ça fait vraiment mal cette histoire. Et pour moi, je dirais que tous les amis qui étaient au courant de cette histoire, ils sont tous responsables du décès de ce monsieur-là. S'ils vont même au niveau de l'État, je pense que l'État va même les condamner parce qu'ils savaient que ce monsieur avait besoin de son appareil pour pouvoir respirer. Ils n'ont pas réagi. Vous ne pouvez pas juste réagir en envoyant des audios. Pourquoi ne pas se déplacer? C'est la vie de quelqu'un qui est en jeu. C'est la vie d'un homme. Là, il a perdu sa vie bêtement en disant voilà, oui, on envoyait les audios, mais les audios, pourquoi vous vous êtes pas déplacés? Même tous, ils risquent la prison. Si réellement on suit ce dossier-là, eux tous, ils vont faire la prison. Tous qui ont fait les audios, là, ils vont devoir aller s'expliquer à la police pourquoi ils ont même pas été allés signaler au niveau de la police pour dire que la dame ne veut pas envoyer l'appareil de quelqu'un qui lui permet de respirer. C'est pas possible, ça. On peut être méchant comme ça. C'est de la méchanceté. C'est méchant, ça fait mal. Mobali Mokolobwe, sa mère va l'enterrer. Vous savez ce que ça fait d'enterrer un enfant? Ça, c'est comme si vous avez tué sa maman debout, en fait. C'est de la méchanceté. Toutes ces personnes-là sont méchantes. Bango tout, ils sont dedans, ils sont méchants. C'est pas possible. Oh là 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 là. Merci, Mama Congo. Moi, je descends. Merci. Franchement, c'est vrai. Bango tout wana. Vous partez chez des gens pour un oui, pour un non. C'est qu'on a un moment, il y a biloko important, boy. Au fait, Congolais, il dit ça la part des choses. Nga soke za kinga, na bengi pona eba aza wapi. So kaka na détecté, soki na yebe adresse. Je viens sonner. Na yeko bundi sote, na yeko soani sote, na koya ko sonner et je préviens la police. Que oza ko détenir appareil à Moutou, ou eza survie à Moutou. Je comprends pas pourquoi il y a aucune personne ne s'est déplacée. Ah, nga makambo na kokarate. Wako benga batuka so makambo et comme minene. C'est ça que moi je comprends pas. Bon, quand t'as biso kana réseau, même il m'a bloqué à boye. Beaucoup quand c'est un biso pe service. Maman, quand on rend des biso, on est là pour vous. Neti nga so bosse nga service là que nous récupérera pareil wana. J'allais partir chez la dame. Au pèse nga autorisation que au koki qu'on s'est déplacé te. Moi je me déplace. Nakei ko bundate nake ko biso nga ça la bénévolat pour na ba personne au bazana ba en capacité à se déplacer. Je travaille avec la mairie de Saint-Denis. Nake no sait la ba personne âgée ba course, nake no sait la bateau ba opérer et que bazana ba aide na banda coûter. Nous on fait ça bénévolement. Na banda ça na mairie à Aulnay, tant on a commis na Saint-Denis, je l'ai fait aussi ici. Donc, bande on a biso ba Congolais, boye ba kakosa nini boye. Kosa na ba aide. Na mairie, il y a des aides comme ça. Oh, bah ça, il y en a qui sont payés, bah auxiliaires de vie, tout ça et tout. Mais il y en a qui font du bénévolat. Moi, je fais du bénévolat. Bah, jour, tu peux ça ba emploi du temps na biso, les jours où on travaille pas. Les jours où on travaille pas, tu peux ça rabattant. Ngane na zabwe batebele bakuta na ngana ba train jo na kesa la koko mo ba course na zui liste na ye carte bleue na ye na pointé na ndaku ne ba yebike na yaki mere yebike na yaki pour ka soko ozalate bakoki ko remplacer mutu o bango ba futaka ou bénévolat mususu voilà hein iloka bwebo benga kabiso. Bonjour maman. Mama Congo bonjour. En tout cas histoire oyo epesi pasi makasi. Kolanda ba audio premièrement et le koloba, je trouvais que la dame azalaki très amoureuse. Azalaki nano amoureuse po na ya bande komona ke mobala zonga babonga mama Congo landa ba audio azo insister po na koyebisa batu
Bo bloqué ye, bo ebise bo si sa makambo na bino kuna. Donc pour elle, elle voulait que le mec aille ko récupérer biloko wana po bazwa moyen ba solula. Amesana ko sala mobali bongo ba bebani, abengani ye, aye ba bongisi lisusu. Entourage oyo bomoni ke moto aza toxique pona muninga mususu. Pourquoi ko banda ko supplier bango peut-être leur papa zozo ba décision na ye bino bozo supplier ka bango bozo ngana ndenge mama wa uta ko mantali boso na ebito ba benga ke ya fanta soki ya fanta. Alobi to bande ko yebisa bango kaka bozongana mwasi no alingaka o mingi mais tangu amour eza c'est wana ya mi film ta lobi mama mi ya ya fanta ok lobi bongo te ok na confondre ba combo je ok m'excuse tangu akomi toxique amour wana eza lisusu amour te alingi ye me na ndenge ya mabe donc yango babengaka mal aimé alingi ye me na ndenge ya mabe bakofingana babundi abengani pendant que l'autre état de santé na ye eza bien te akomi muto azaki na besoin ya environnement moko boye ya kimia environnement moko boye ya amour oyo ekoki ko protéger santé mentale pe santé physique na ye mais epa la dame abandaki kozwa yango lisusu te azo insister kaka bino ayebi place na vandaka boyebisa ye kozwa biloko na ye moko azobenga bino mpona nini nga nayebi basi nalanda ojour mosusu na live mama Congo ndenge olobaka lika moko omona moto aza no na besoin motu wana maoloba ya kozwa eloko no etikalaki awa po aza na besoin ntango akoya baluka moyen oui maman mais soki eza elamba oui mais na état de santé te en tout cas nga na bapropos ya elobeli ya mwasi oyo na sentir bolingo te na sentir kimutema mabe nga na sentir bolingo te après oza na droit je suis pas contre mais na lobi o nga na sentir parce que soki oyebi que oza na besoin mobali wana a se déplacer pour aya kozwa pareil pour bobongisa bo solo la omoni jour moko eleki 2 jours eleki alors que ya lala kanango mais comprendre que wana eza santé eza elamba te eza chaussure te eza mbongo te eza appareil ya santé ya mutu ya respiratoire ouais oye akoki ko supporter un jour probablement wana eza komona peut-être mutu so akoko supporter pe msusu 3-4 jours sans alala nango mais il y a du fait que bazo ça sous ba échange de paroles érotiques à ba voice c'est-à-dire ils ont épuisé sur mutango mutaza na problème cardiaque ozo lobisa lobise ozo tunise makambu pe même mutango ko kufelo bomoti vraiment asali mabe makasi ba famille au bazawa ba oloba ake Autriche moi je trouve que c'est faux ndengo utoloba mama ko asali ba azawa na abatani ba porter plainte parce que singa o eza mulai toutes les personnes maman ba baza bizarre plainte le kanango te to oloba na biso kaka plainte le kate on te ça pour fille ba pense on ni plainte na papa la biso Marcel P garde à vue vraiment tout au bazar au courant ya dossier oyo que appareil bando senga ma garde à vue très méchant ntango bandi histoire na ebandeli nakanisaki baolobela viol ya mwana oyo aza na 12 ans 13 ans 11 ans oyo ayebi nanu makambo te mwana ya 28 ans oto omona bana 22 ans lelo bavandi na bamabala baosécurise mama 28 ans abota pe akenda pe libala esimba te azongi bakabwani azongi pa mama siko soki mwana mobali na opa aza na 28 ans a se laisser séduire par mwana na yo abandi kokomela ye epe eza biloko eleki na kokoma mama na kokoma na WhatsApp tango bapekisi pe mwana asengi pardon esili pe wana me mama oyo akangami na mukaka. Ça n'a rien à voir. Bazo ebisa o makambo ba pareil, yazo insister, asala ki boye, azongisa ki boye. Ça n'a rien à voir makambo bazo ebise na ba réponse yazo pesa. Aza mutu fwa kangama vraiment a payer pour na makile mona mobali oyo. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Allô bonjour Ndeko. Julio, allô bonjour. Bonjour Ndeko Mayamba. Mayemba. Bon, maman, vous avez musala na ba collègue na o aide soignante. Bon boulot là-bas, maman. Na habité so na pause. Ozana musala maman, musala le kamalam. Au santé que na matisi c'est pas grave. Wana aide soignante qui ba voix ya ba camarade, ya ba collègue. Batu ba matate boto kana biso ba audio. Allô, tonton Marcel, les gens abandonnent. Na komi exposé, mokili momba bayebi nga na vivaka na ba pareil, mais nga na bani na ndaku nazo bimate, santé nanga eza bien te, moi na bino kangam na ba pareil nanga. Donc so na zui problème,
natiki yango nyonso na maboko ya Nzambe kaka asunga ngai. Mais ye loka azolinga nga nazwa problème alingi kopia biloko na nga te. Nasuna eloko aloba te donc yango kaka nalobi kwa. Ngai nayebi te so nasala nini kwa. Nga napema na oxygène na ndako appareil na nga moke eza kuna alingi kopesa nga eloko te donc na eloko aloba te. Merci. Ye moko mipanzi basango na ye moko azosenga bato. Na matisi ozaki na ba collègue kuna. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment? Bien papa. Mère. Oh, excusez-moi pour le dérangement, na bi koza musala na yo. Mais oh petit frère na yo. Bah papa tika voice. Pardon. Oui, komi makamususu. Bato nyonso abengi Régis abengi Régis na abengi mwasi na ye ye mo mtazo misambwisa abengi yo abengi ba mama Fanny azobenga bato nyonso pona ba pareil na ye siko asambwe asetali pona ba pareil e bo ba pareil ngoza luputa e ba no ba cigarette na bebisa ba poumon na ye abana me ba dema na bebisa ba poumon ye ke suka ngo esuka boy yo bebisa ba poumon na ba pisa ba pareil zo mema okomi ko bomba ye mo nga abengi ba bato masote akobenga ba Serge akobenga bato nyonso so abengi ngapi na explication loka yemo alinga makambo ebima banda azo expliquer bato makambo loka mayele mo mtu basisi mayele siko so ayebisi bato siko ngana sa ngapi na explication yemo mtu azo sambusa la azo yebisa bato ya makambo yemo mtu azo komisa sambusa ponga na yebisa na nga bato te yeso yebisi bato babenga ngapi na expliquer bande ko na pointer moi passage oyo chez ya mokonzi pe tanga mataki a souligner kiango. C'est vrai que dossier médical ya mutu ezelo kwa personnel. Malade muta obela ezaka personnel parce que eza état de santé ya mutu. Yango bo mona kaso mutu ake pas médecin ezaka ilaka clos. Eza yona médecin na yo babiloko na biso eza réservé. Sauf que eza na ba malade mususu bandeko. Eza na malade mususu ko belaka, eza eloko sonité. Il faut que les gens qui sont tout autour de toi bayeba. En cas de problème bayeba ke yaza kaboye. Soko zaka mutu yaba babenga ngoni, bato bozale tira ba problème respiratoire. Il faut bato baza pembeni parce que en cas de problème bayeba ke te yeboye te, yebela kaboye. Même mutu aza diabétique. Tant oza diabétique babite ke ganga ngona mukili mobimba. Ezaka biloko sonité état de santé mutu moko talingaka koma bongo eza ndenge tozo botama tozo kola na babiloko eleka na mukili mutu na mutu ayebi ndenge eloko nine koko komela ye malade monsieur komela bino sonité oh ozui cancer okoma kobatama tu ne veux plus voir les gens ozomona ndeti ke ezeloko soni ezeloko sonité ezeloko te ke okende kozwango même 4 lettres la famille 4 lettres au bilo komisango malade ya bandumba. Il n'y a pas que de bandumba. Bandumba mususu kutu baebi ko se protéger. 4 lettres mususu ezali eloko oyo omona mutu afanda kina ye. Mais partenaire mususu akeyi na buzoba ayeli mutu. Mbala moko na miso abatu azana 4 lettres c'est kazandumba c'est ka changeaka mibali c'est ka changeaka basi. Baneko batu mususu na époque wana o 4 lettres zaki penza grave batu mususu bazwango baebi kindumba te batu mususu bazwango baebi ta mibali misatu na misapi na bango te na maboko na bango te mibali mususu bazwa yango bayebi babiloko o batu mususu basala te eza na batu mususu na mukili bakoma déjà na ba 1 million de ba partenaires mais malade wana balade mususu ezwaka bango te au moins pe bakendaka pe mususu sans protection mais babela te eza maladi soki poni mais to komisa yango sonité parce que ngana tambola na muninga mwasi azalaka diabétique na yeba te tozo tambola na biso tozo tambola ye mo pe comme négligaka babiloko na ye soki pe baisse ya taux de sucre soki pe nini o sati mutu akomi pali na yebi nanga pe ba symptôme yango te ye moko akomi bandeko vu que na yebaki nanga te Nende zakana moi ba conseil na biso ba terre à terre. Ngana moni msusu nzala. Que il faut toujours moi coca. Mais là kasi moi coca sozo mona moi faiblesse bwebwe. Maman, nzoka nepe na komela kaka ba biloko wana, soki pe coca ngozaki ke sucre maté, sala qui est bien, soki pe nini, nde kwa kwela ngana c'est Lazare. Nazo ke luka coca. Na bato ba teka kawana na ke somba coca.
namona kaka batu appelez les pompiers nga kutu idée te ke ezande ko nga zakine pona tiki ya fandi bobeto to bimaka na gare ya Saint-Lazare wana si to bimi libanda nazomona ko kende na ye tout ça moi ba wana na arrêt de bus na bio zilanga kaka wana na kiluka ta moi koka utia na munoko M2 peso ma force ndaka diabétique mama nga na yebi na nga ye na keluka koka na kaka oh ngana biki yazane bien fandi wana ide kute koza yete na zui pe temps ya kokeno luka koka na kwiki soki na nini moko ezalaki wana leta na sala na tia appareil na beta bwe na ya nango bwe na mona voix camion ba pomba tout baza tout ne moi mais c'est la dame que vous avez laissé ici ngabi ah bon Bimo bika ba pompier pona matakutu na bani na basami wana ya ba pompier ezaki mwa compliqué ko ngana landa sika ba omemaye ngabi te oh na azaka ngana azaka na ye na kanda bino ndeni bo matsanga kaka parce que des fois ils aiment pas que mutu soit mata ba yebso ke to memie na hôpital be yo landa oh ngana tse mutu makasi un peu na bango na supplier bango ki letana landa rabino susu ngana za na ya na bino bako makuna ayeba ki kaza diabétique. Donc, ce qui est tamu kende mutaku felinga na nzela, ande bino bokanga batu bandoki, bonga bokanga oh mama konga tambolina mutu wana kufi, oh réseaux sociaux, tolie mutu. Donc, ande yemo kwa neglijaka ba eke ko bima kuna ke soka chuba ki batonga na bango wana te, soka lekisa kaka minute, soki azwa ki première nini intervention ba pompier te na minute oyoyo. Nde bazo bakutu kende na sombe koka na so nazwa ki temps opese koka nde bien. Parce qu'il y a besoin de sucre. Donc ils ont un bloc comme ça, ce n'est pas la honte. Ceux qui m'ont dit yebi okoki po zape na nini boye, ça arrive. Oko zapo be la maladie moko boye, ok pas batu, ça arrive. Oza diabétique, okenda ke sika moko boye, RLK ozonginda kute ou bokana ko nini boye te, oza na babilo konote, oza kanango besoin. Parce que c'est un peine de quoi que na pharmacie, ba solo na po ba bloc comme sous na ba ya ba diabétique na pharmacie, ba koko soute, ba ko pesa, so razana mikanda na na ba ni na bango. Donc ba maladie mususu za na ngwelo kwa soni te o biso communauté na biso e komisa ngo soni. To yoka ka soni na bisika ko yoka soni te. O mona penda 4 lettres comme eloko mafinga. Nga banda na fanda na ba mindele. Non na mona sika ba finga mutu te ke dégage la base na 4 lettres. Non na mona te na mona ngo kapa na biso ba communauté mususu nga na oloba te po na fréquenter bango te mais na mindele nanu na mona te ngasi na sala mutu eza na 4 lettres na musala to yebaki ye moko mutalobaki mais ti to bando sala ne wana to mona ke loko e koko pesa biso 4 lettres wana te to mona ke loko te to na sala kutu 2 ans nga na kenanga to mona te. Mais bino boza quand même so fani na muto na 4 lettres comme asa na 4 lettres c'est congolais qui tue les congolais maloba o na banini 4 lettres comme eloko ma finga botala ye 4 lettres na ko bambela baninga ba comment obote pour votre information boto suka ki wapi ye yezo ato inga suka msama be na tine ki mwana asa ba bêtise na kindoki na yana mabe na kisata kuna na soina basi bande kuna bango nya so basi bande vraiment so babenga badina mwana aza misala ana yakisa ba mama bango ba yebi makapana nyo alors ba mama mutandi kina kata ndako ala sema makamina na tinda ki timo aseba buzo bana yebi na sikoyo akoma otaba ba mutu yimto ondi mako ya mela téléphone nga azuka mapokozo ya mela téléphone et makamo déjà salité yum ozano déjà bongo pena responsable bongo intellectuel ozuka so masolo bongo pena téléphone. Yo mengala makamanga mebu na yebisa kyo. Pour ça makamba so mais il se passe ba nesonité. Ana manque à connaissance. Ana connaissance muke. Siko biso osa. Ngana tika mamna na osa important na futa kanda kuna na saka bakamna na tika ngopona yemto. Asai ba buzoba na bango. Ngabe ma vie na ba buzoba te. Ngana responsable munene. Yeso abinde bana te batali mwana ba dika ba mabe mwana ko licence tata sa mama akoli ne kaka bongo ala zona bandaka batinde ba 3 4 jours ba buzoba ayisiko makambe ko isiko comme ko benga azaba ba langage mabe azoba makamwa mabe c'est pas fait kuna yebisa makambe mingi bozo solliciter mutu mo bobine papa bo si sa kuna côté bo bandaki
Obenga biso bekena zokama zobenga benga beyo mingi bosi saka makamna parce que toi déjà na esengote. Ko benga ngate ozui o bloqué na oya ta benga okota nango te. Nga je mana zaiba buzo ba mama fani. So ka benga bien je ko benga ngate pardon ngi ba buzo ba botinga na zo sala na musala. Makambo nga na yoka makambo na yoka makambo na moni ope na mona kilobi ezaka soni makambo ekoya eza na 64 pona soki moyen oluki mutu moko boye ezala hérité ezala nani na sa immeuble na mino nino pesi soki ba bombone na ye soki ba nino pesi azwa po mona ramsu ma sœur ma petite sœur ma ramsu oza na raison na biso mais to rekolata yo to na Paris a bande konga suki na pona obima histoire peut-être boyoka ngo pa bande usu na réseaux sociaux. Cette dame prénommée Toto a tué le monsieur ici qui est prénommé Vendôme. Bande ko belé ba yebi vieux Vendôme, bande ko belé ba yebi sero Toto. Il réserve ba lingana ba fanda peut-être 4 ans ya kolingana ko fanda sika moko. Vieux azaki nanda kuna ye na torsi, moi si je ne sais pas où. Quand nde bolingo ezaka, vieux atiki ndaku na ye ake ko cohabiter na ndeko mwasi. Ndeko mwasi azaka na mwana na ye ya 8 ans, mwana pe ya mwesa bota akenda libala esimba te. Ndenga vivaka boye bande ko si bakabwana na plusieurs fois. Mobile apesa toujours que moi ça za insolente, maloba mabe vulgaire tout ça et tout. Quand ba camarade nde bazaka, omona kaka bake ko zong salibala. Ndeko mobali mwana na wuti Brésil aye na HP à 28 ans. Mwana akutani amoni mwana ya mwasi ya papa na ye ya copine na papa na ye na HP à 28 ans a sepeli peut-être na ndeko mwasi abandi kokomela ye makambo bolingo abandi ko tindele ba voice bolingo ndeko mwasi lobite ngano tokoko lingana te tala kaka papa na yo ndenga zana mama na nga tokoko lingana te soko continuer ko déranger nga na ko yebisa ba parents tant mwana pa yebia mwasi yebisi ba parents ndeko mwasi siliki alobi o ezaki ndoki komo mwana na yo aya pa kolinga mwana na nga asilikeli mobali ka koswana ba beng ba trisi mwana oya mobali mwana ki bolimbisi abina obandela susu te kaka na ba testo ka na ba voice mwana sengi bolimbisi mais tellement mama komi komo ko benga mwana ndoki mwana koli sans papa sans mama ba makime le kaki mobala monika komi mal à l'aise azongi na ndaku ne ya torsi amemi mwana na ye abi poto za la bien na zongi kasi na torsi na mwana yope otikali kozonga ya kendaki biloko mususu etikalaki bomonika so mutu aobima na ndako afanda ye na mwasi biloko ezaka mwa mingi tango abimi babiloko na ye oyo atiki bapareil mususu oyo epermetaka ye azaka na problème respiratoire donc ye sa appareil na butu mobulu alalaka na bonbonne na nini donc pona ko permettre ye ya ko bien ko respirer nde bomona ndeko na biso moko ote ko kufa na kote ya vigne kuna. Tango etikali kuna yena mwasi incompréhension azobenga mwasi po récupérer ba pareil mwasi azochaka kao ndokia mwana na yo makambu bosali ngai mwana no ekolinga mwana nanga aboko pesa bakisi ndeko mobale bandi ko benga noko ya mwasi pa azobenga mwana kazi na ye mwana kazi aboko pesa bakisi le temps de ko mobali akende ko mona médecin bi porter plainte parce que l'assistance en son dans eza eloko eza survie na yo ko kangango te faut que porter plainte basali de commande sous bolimbisanga mais le temps que no mona médecin azoki de abata azola la sans appareil le temps pe médecin ata la commande ba ya ko pesa ba ko livrer yango ba biloko ana tout de ko mobala kufa auti ko kufa auti ko kufa otika biso so na se apongie so kinini auti ko kufa yango na lobi bande konanga o toza na poto tozo globa kaka Afrique mais biso pe toza na poto comment est-ce que tozali
intégré te na makambo susu. Soki ezaka makambo kolobela mabala, kolambela mibali batilapia, basimbiliki, korepasele mibali bilamba, kosirele mibali ba chaussure, boza makasi nango na réseaux sociaux, tout ça pe makasi ya kofinga. Mais tozoa kotalisa awawa, intégration koza koyeba comment mboka etambolaka. Papa nanga Marcel, osali devoir, ba bengi yo obengi mwana casino azoboya. Oyebi ka pareil wana ezaki important pour ndeko mobile. Peut-être azali sous na force ya kotambo na journée te pour que ne ko récupérer ebi que son na kekuna ko soine ko bima. Il fallait qu'on se déplacer au rendre ta service wana na mutu oyo aleka ke pa na yo. Soki bo monique okoki ko rendre service te. Po ye peut-être na ebité na état na ya komaki nango soki réflexion raisonnement za ki susu intact. On ne sait pas. Mais bandeko to bozaki tout autour. Obo yebike ndeko mobala za oli la pareil na epa ndeko mwasi. Et que moutou moko se déplacer te. Na ko benga na police, soka boy ko bimisa biloko, police et intervenir. Boza coupable na liwa ya ndeko na biso oyo. Boza coupable. Parce que kotika na ba voice, oui, mais qui a fait l'action d'aller chez la dame? Qui a fait cette action-là? C'est comme moutou a koufi, bozo pe sa biso ba voice, mais ça koufit. Et ça koufi. Bomoni mabala. Oh, bino bolinga mutu toaza na libala. Pona bino pona ko définir bonheur à mutu. Il faut mutaza na libala. Bonheur bino tuwaka na réseaux sociaux. Wapi ya bino mibali. Bomoni ndeko. Bandeko basi bazo kufa na mabala. Bandeko mibali ba kufa na mabala. Ba ko chinye na mabala. Ngana ko pesa banitumsu conseil. Oh non tobalité. Ne soyez pas pressés. Tu as un chez toi. Ato kutani na mwasi una mobali. Ne soyez pas pressés de cohabiter. Mutuna muta fanda non nandaku na ye. Ne soyez pas pressés de kota kamabala. Relation da kate ke bo fanda sika moko. Mutuna muta koza pe na sika na ye. Bozo komonana. Oke kolela pa muninga. Ya moku tezaka mwe lengi. Na ye pa na yo. Soki na monika mwe compréhension moko bwe. J'ai la facilité de retourner chez moi. Yopo yepa nanga, moi 2 jours, moi 1 jour, moi week-end. So monika tonto banda koswana, ozonge pa na yo. Omoni ya kofana msu mutu na kote na e, babolingo mususu ezo kokoma makasi. Ezo kende susu kutu longtemps. Po biso ba Congolais mabale bele ya poto, bato ebele ba ozwa ta koyeba na te. Na poto atosali 5 ans na mutu boyeba ni na binote. Ata bosali 4 ans na mutu boyeba ni na binote. Po bokosala 5 ans bokoma ko cohabiter. Baby. Des fois, vous mettre seul. Tu es chez toi, ton copain vient te voir, ça fait plaisir. Tozo ba obo fan na mabala te. Ba obo za na mabala bo chika kaka nanu kuna. Comme se pe sakabino. Ben bisom toza kuna te bandeko. Zala nanu autonome. Il faut avoir un chez toi. Bandeko mibali. Boza effort ya oluka bandako. Arrêtez vos histoires d'aller vous installer chez les femmes. Ndeko na biso azaki na ndaku ne na torsi. Eloko nini otiki ndaku no ke nokota libala. Bona ndaka maloba basi teke papa yaka to komesika moko to sangisa ba facture po to économiser bo économiser na bino pété. Wane zakalo kuta ya basi. Pour moi si to razana intérêt na ba camarade ba mona kana mobile na ndaku. Akolongola yo na stabilité na yo ye na yo sika ya zali. Po batu ba mona. Ndeko mobali so za na ndaku na yo koza no pressa kokota mwasi libala te luka copine o aza na ndaku. Ndeko mobali soki luka copine ana ndaku yo kenda kotala ye pa yaka bokutanaka mo pe bobimi libanda yo wuti pano ye pa na bokute na restaurant mobwe. Après on va finir la soirée chez qui? Parce que moi certaines libertés wana yango ewumisa bolingo. Pour ba cohabitation belé zo simbate. Vous avez le temps de mieux vous aimer. Nazolo beba obo na katanda kute. Pobo komela ngate ko mama konga lobaki boy. Chacun vit son bonheur hein. Bilo de boya kofinga baninga ba femme seule avec wifi. Il y a beaucoup de femmes seules qui sont heureuses. Azana copain na emoko ba kutanaka, ba betanaka magoda, ba sola ka de tout et de rien, mais ceux qui parlent linga zala yemoko, elle est tranquillement chez elle. Elle est tranquillement chez elle. On n'a pas les mêmes pensées. Et si quand on finit moninga femme seule et tout là, aebisa ki ote ka na poso obala. Aebisa ki ote ke mobile moko na vie na zate. Aebisa ki ote ka za na manque à sexe. Parce que bino bo réfléchir na place à baninga.
Na ba oba oba la ba pasteur kuna ba olia ba kuba. Bon, mon ende comme si mon quoi bimakawa, avec ça ba tout ba sembla, oh moi je suis bien avec mon mari. Et ils ont senti que ba tindiye. Maloba wana ils ont senti que ça récitation. Que babine kende kolobabwe. Kaka ye mutabimaka na ba pota partout. On a kwei, on a tout anaki, on n'est pas bête. Ko kwei na ko tout na to ebi ba ndenge esalaka. On sentit que, parce que mouton, oyo, aza bongote, aza ki obija kwa ko se justifié. So mouta bimi bongo, c'est que batindi, que no démentir, que ne po mobile, no po obimamabe, couple na bio pe obimamabe. Boze belé, bozo bala na ko prouver baninga. Boko comme le kola 2006, 2008, 2010, 2012. Et le ko ve, et le ko boto la. Bino tubala kisa bino ke, libala moninga soki moninga so koko simba ngo biente, tu as le droit d'arracher. Nana wa simba libala biente. Oh yo koki ko ya ko corriger. Il y a des hommes même quand ils sont bien chez eux, ils vont chercher dehors. Bino tubala ko wa. Mobali so comme bimanda se ke nanda za biente, louvunu. Il y a des hommes qui ont tout chez eux. Mais libido na bango etina bango kaba bima libanda. Ne pense pas qu'un homme qui vient te voir, oh c'est nanda kuna za biente. Kasi za ko yo, akokoma ya yo, soka ke libanda, yaka ko expliquer biso peke et pas na pas ala ki biente. To chiki bato ba ko zela bisi sa banalize, pour bango ba kote na ba panel na bango mama akoyote. Il y a des hommes, ceux qui mobile monique na libala moko azabiete, il faut qui aya koluka yo aza akomise azongi célibataire. Mais un homme qui vient te voir pendant qu'azana mutu et azo kosa yo ke na mutu ana tozabiete, bien bosakana na libala ko arracher. Sinja azo doka kuna sinjo bozo babotika ye akokende na Jean Robert Tinati mama eloko ko arracher eloko mona ke ngande ba poninga ngam tunazwe bonga ezaka na stress moko. Okoza la contrôler ozomona ndenge na latibwe ndenge nazo loba ndenge nazo salabwe bandeko eloko akozwa na sima moninga mama ezana ba makambu nango pardon lingo zoza yo moko eloko ezake ya sala kinini ponga pena salabwe ya sala kinini mama bandeko pardon biso toza tranquille awa personne nous prend la tête nazana mutusika ke senga appareil respiratoire te nazana mutu te ko na bosa na ba kisi nga pa na yo bandeko soki papa na biso azaki ne na ndaku na yende na minute aza en vie donc bino tout ba camarade wana no bobaki zonga pa genre moi si insolente bwe bino tout nande on a biso Marcel eza mawe o eza liwa ba benga ngo liwa buzoba blaki na ko kufa te eza liwa ya buzoba tu as un chez comment mutu azana ndaku ne boke kotise libala. Vous trouvez ça normal? Un homme qui a un chez libala na poto ba ko so banda kute mobalo azana ndaku na ye bolongo lise na ndaku ne boke kotise libala o ko lokate oyo o ki mutema mabe ya nini boy. Un homme qui a un chez lui mais atiki bolingi makambo wana mingi o tia batu na chambre tia mutu na ndaku ke kota libala bino boko ko vivre te yo pano mobali pana ye yango mabala ngo po boko masika moko bozande na posa magoda à tout moment tant que comme la bino pe wana pe bosala ngo pe 24/24 te pardon botika bandinga ba respirer na ki célibat na bango ki célibat des fois aussi c'est bien mais tu as quelqu'un qui a un chez lui, toi aussi tu as un chez toi. Mais tu vas biso un moto message to lingi na biso makele la mobilité que lamba sala bezongi sabwe. Tu restes chez toi, yo moko kata matungulu na okuna, yo moko bobe nga pe na téléphone, tu fais quoi? Na ocho somba viande na nga na olamba. Oui papa, c'est bien. Continue bongo. Oza responsable. Oui, tu habites tout seul chez toi. Somba eloko no lamba. Oui. So na ekotalo po lambe linga pe na lié. Nga pe na ekote na ndaku no na kuti pe ngombe na nzungu na misali fufu kamulia po yom to lambi tu es chez toi. C'est comme ça que vous êtes responsable. Apprenez à payer des factures chez vous. Mi bale bele boki makape po omona ke ofuta ndaku courant. Bande ko za passe ko za okola babasi ba kwa ba biso boy to fanda ka ba plus de 10 ans na ndaku to futaka. Omona okuna alongwa awa koma awa alongwa awa adresse kaka bilongwa longwa. Po vous avez du mal à payer les factures. Bofana na bandaku na bino.
So boye pas batu ba mutungisi. Ezaka bien. Camarade azana ndako aye weekend pana okoyambe kitoko po ebiki ya kosisa weekend akokende. Camarade aza sans domicile fixe bayambake na ndako te. Aye weekend omonika dimanche ekoki azozonga te. Lundi ezokoka azozonga te. Akomi kilo omona 2 jours ekomi 4 jours. Yo za nosusu na posa otikala yo moko mais camarade afande le wana. Camarade aza sans domicile bandeko. Koyambe weekend na ndako te pour que komela yo somo ekokomelo ngambo. Yamba mutu aza na ndako aye kotala yo boye okoyambe avec plaisir tokomela to lepo na biko kozonga na ndako na yo. Si tu es sans domicile fixe, ne viens pas chez moi. Ne viens pas, oh je passe le week-end. Ba week-end amene comme ba une semaine et comme ba 2 semaines après beaucoup comme ça. Oh atonga kinga et quand tu fais les une semaine là tu sors même pas 1 euro. Oye ko lia provision à muninga. Oh la nourriture c'est rien. Bande comme la nourriture ce n'est pas rien. Avec comme niei ezaki na magasin. Il faut sortir de l'argent pour acheter. Il faut préparer, consommer le courant, le gaz. C'est que certaines personnes n'arrivent pas à faire. Arrêtez d'avoir la facilité. Oh, bilo kakolia balobelangote. Non. Oh, mais il faut acheter. Bloc et comme cher. Hein. Toi, tu achètes 2 bananes plantées. Bah, non, 4 euros. C'est-à-dire banane, moko 2 euros. C'est cher. Yo, que les a rien. Na lelo, oh, bloc les a rien. Non, non, non. Oye pas muningo beti 1 semaine, 2 semaines, cause la muninga senga ote. Kita na moi se côté na moi baguette, côté na moi nini. Mutaza sans domicile fixe bandeko. Ko yambe nanda kunote ake na SOS 15, 115. So ko yebo za sans domicile, ko kene ko rande baninga visite. And you understand me? Eh? You understand me? You not have the house. You not go visit na baninga mususu. Zera mkoko banandaku responsable nde tu go visit na baninga. Hein? Yes, hein? Yes, mami. Yes, Lia. C'est comme ça. Mobala bato zaki nandaku boke ko pousser ya kota libala e bomiye. Oh liwa moko en tout cas ndeko isi ko zana morgue kuna dodo kolo men vienanga okufi na buzoberi moko parce que même yo moko ko benga mbila obengi la police. Allô la police, je suis maladif, j'ai besoin de tel appareil pour dormir la nuit et j'ai laissé chez madame un tel, voici l'adresse. Elle refuse de me donner l'appareil, ils ont permettre na là. Vraiment papa nanga okufika kaboye et tout le monde nous na se ezana makasi ya kokende pe na basi misusu ozape na ndaku nona torsi okokozwa pe moi jeune fille borope oyo ayepe korando pe moi weekend pe na torsi bo lambi bo beti pe moi kopo bo sali pe makambo ah papa okufi avant okufi na buzoberi non 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 j'interdis à tous les hommes qui restaient ya kokufa na buzoboyo. Buzoba oto kango lisusu te bande kwa mibali oboa na poto. Boke misala, boko maba responsable, boza na bandaku. S'il vous plaît. Na oloba oh non boko mina mabala te. Eyo bate koma makonga yo panza mabala bato. Boza ba responsable. S'il vous plaît. Un homme qui n'est pas responsable, ezab kao. Hein? Azole la biloko non dira za ina ndaku te. Azole la pareil mazaki na ndaku na ye. Hein? Pourquoi c'est toujours cette habitude de kota kama bala? Ezo wote la bino wap. J'interdis à tous les hommes de mourir. Et si tu peki saki, bon, moi, ne jani a koufaka. Tout le monde a bino interdit à koufa bwe. Mais bozo yokate, mi ba le bele bo yokate. Bozo yokate, bon, moi, ni o ezali wamoko ya zoberi du jamais vu. Et puis na poto. Ngana ko bengelo mbila bakwa ko soit pareil nanga. Et mbila allait le faire. Parce que cas de vie et de mort. Ils ont qu'à survie à Moutou. Ce qu'a benga qui la police. Benga va qu'elle doit récupérer. N'ayez pas peur de la police. La police n'est pas là seulement pour mettre les gens en prison. Est-ce que vous avez un rôle n'y a surtout la police? Police a zana pe pour la sécurité à Moutou. Police a zana pe là où il y a les mésententes pour attiabino pe kimia. Police a zaka on a été que vous quand vous attendez c'est la police, mais non, je suis désolé. La police n'est pas seulement là pour arrêter les gens. Police c'est zakana pe pona kwa ko tia kimia. Bozo na couple bozo sona na butubwe. Baye balobi na mobali beta moi tour libanda. Après maman calme, madame s'est calmée pozonga. Ils sont pas seulement là pour arrêter les gens. Ils arrêtent les bandits, les voyous, les voleurs, les brigands, les tueurs.
Mais quand il s'agit des habitants normaux, boy, ils sont là aussi pour apporter des solutions. Papa, vraiment, Dodoko. J'espère que Yomo aussi, qu'on a morgue, aux autres regrettés Ndongo, ou fina Bouzoba. Mes condoléances à toute la famille. Et puis, moi, si on a bomio, c'est pas une femme comme ça qui mérite de tuer quelqu'un. Une femme insolente, boy. Et so bima kino kuna. Zongela kinini. Hein? Dans la comprendre, t'es pas si basé belé, mais il y a bien bazar moukier. Ce que moi, il y a ma bé. Leki sa moussou soit koya. Ba regretta ka moi si y a bien. Au moins, moi, soit ngobi ma bien denge nini bande kolanga. Pona sidi sa. Nga la kenanga. Moi, ça, il y a bima moi si moko bien. Que atali malgré bazana ba problème mais oeza appareil na ye et permettre que alala atena que tike lango au comme on a appareil nango to sola na bisote mais parce que ça arrive beaucoup ça peut que ozana problème na mutu mais il y a un problème urgent qui se présente au tiena no bakam na bino de côté au sali likambo esengela ko sala wana banga ba oui ça c'est déjà aza humaine mais yete bazo bete masolo ba pareil azobeta masolo mususu on dirait moi na waza moi na muki ya bébé to nga to comprendre ce qui moi na mobile aki ko draguer moi na moko muki na ndaku moi na 16 ans moi na 15 ans moi na 14 ans to nga to comprendre mais moi na 28 ans o esa bota aibi mabena muki aibi écartement obligation oblige mais c'est rototo sakana bato hein ça c'est blaguer avec les gens hein ozobela mwana mwasi ayebi koloba non preuve ane ye moko aloba ki non azelaki bino te po atalisa ndeko mobali ke tokoki kobima te po aza adulte soki azalaki mineur mwana mokie bazo détourner na kati ya ndako tonga toloba ke mais garçon mwana auti Brésil aza ndoki mais mukolo bongo oke no boma mobali po na muta mukolo bongo bato bayebi mabe na mayamu na malamu. Quand tu kambadi, fais na bando te dia ba basket hein. Allô bonjour maman. Nako kota nako kene la pause. Allô bonjour maman. Allô bonjour. Bonjour. Moi je voulais dire Makamo vraiment c'est très triste et puis la dame naebi était mais abanda komelanga na snap nanga je la connais pas. C'est une grande lesbienne. Alinganga ya banda komelanga ba message to benganga na ba vidéo na ebisi ozo benganga singa na yebio o répondre nga ite na ko abanda moko finanga o je t'aime na so yebinga tende ni bananga ki olinga maman zelana de comment si zelana levez la main droite dis je jure je jure devant Dieu de dire la vérité rien que la vérité toute la zela maman zela les tomo na yo teme et si kozali tombola mudiboko à droite mais na tomboli dites je jure de dire la vérité rien que la vérité toute la vérité je jure de dire la vérité rien que la vérité oui et toute la vérité oui toute la donc maman Toto c'est une lele oui naza na ba message na ye na ba vidéo na ye parce que ayeba ete ke bato mosusu bazala so basali ba vidéo na snap etikalaka na koti même na ba message na ye namona ba vidéo na ye namona elongi oyo ya ye akomela ngai abandi ofinga ngai na boyi na ngai korépondre abandi kofinga ngai ba acholi toyi na snap oui na boya na snap pe kuna botsena kamatoyi abone ba photo no asepelaki na tanga moni ba photo snap na ngai à tout moment elle regarde mes snaps naeba qui était une fois non moi je sais pas parce que lele moi je sais pas balele badagapeka baso bazana bango hétéro hein oui ba mekaka aime tout peu ko mekaka oui OK et alobi na yo ozo se paysanga abenga boso bantu benga na vidéo azo benga na vidéo na bisi c'est qui. Et puis le but répondre, non répondre, moi je te connais pas, en plus tu m'appelles en vidéo, bon je fais pas. Et puis mbalamoko, a komelinga oh appelle-moi, je t'aime, tu m'aimes comment? Andi ko lo bananga ba bêtise belé na répondre non ko répondre parce que na ebioté abanjo finganga imbécile. Directement oui. Donc comme bon nombre moi commis à ma fille. Oui, abanjo finganga imbécile, j'ai de messages puis na tindela ki yango. Na ebisi au moment où na ebioté je te fais rien tu m'appelles comme ça et puis tu m'incites non ebité que na kokipe ko
kosambwisa yo Maman te. snap nde eleka te pour na utiliser snap te. Donc na snap n'importe qui aussi peut akokomona ba photo na yo. Oui, oui. Ezaka neti TikTok ndenge défilaka Oui, snap eza bato nyonso bakomona so tika yango ouvert. To tika ouvert mutu nyonso tout boye oui, tout ça. Oui. Oza pe na ba message yango tous oui, si tu veux, je peux te l'envoyer. Oui, abanda ofinga nga naza même na ba vidéo na ye. Ba vidéo ya ndenge nini? Ka outil de la vidéo na yo ba vidéo na ye normal à poster, il y a deux fois des gens etika la na snap. Ko ba vidéo oza nango ya ye. Eza o yazo tindela yo ou azotia na snap na ye. Non, eza ya ye moko ya snap na ye, ya ye moko. Donc nazoki on pona za na preuve parce que na ye ba kite mutuni na osola na ye. Donc Nathalie na kosi na profil na ye. Na moni nde na moni ba photo na ye. Abandi maman ko finga ngai pour rien na ebisi oza mukolo maman mukolo boye vraiment o finga nga na ebiote. Ozo finga nga ba parce que na bona. Mabale belé bo mona mibali bazo bela na poto awa ba mibali belé baza na basi ya babi na bandako. Obi communauté na biso ekomi na problème moko. Merci maman nga o comme ya dossier na nga to kaka. Binomo boyoki bandeko, il y a aussi un problème qui s'impose na communauté na biso. Na ebite soki tendance à balele oyoyo ezo utawapi, mais beaucoup des hommes congolais surtout awa biso na Paris mibale belé na bandako na bango ba na basi ya babi o bakenda na basi o bakenda pe na mibale ebele yango bomo na ba couple belé za na du mal ya kofanda ba couple belé et puis basi yango mibali ba yebi bango bayebi basi na bango parce que bomoni basi o baza système ba bi mibali ba yebi basi na bango na bandako parce que bazaka sexe très ouvert. Sexe na bango mage ba bota ezaka ndenge moko te. Pourquoi? Parce que lele bazaka trop tendance ya komi kote na babiloko ba kote na ka ba concombre ba kote na ka ba aubergine ba kote na ka ba banane ba kote na ka biloko sikoyo biloko na bango ekoma omona mobali penza na kati sikoyo komba yebaka ke bango baza na système ya bikota kota mibali na bango na bandako sikoyo ekoma penza ntusu baignoire ça basi yango ekoma trop ba baignoire sikoyo bakomisaka mibali na bango ba gogol. Omona mobali msusu mobali aza pena omona ki mobali boye mais na kati ki mobali cité za susute parce que mibali basi balinga te mobali atikala normal comme ça ba ndeti ba milu ndeti moko ba dipon ba waou pour mobali a ciblé vine mususu te. Mibali belé ba camarade ya basi na bango joka ne ba adversaire ba yebaka te ba bi bazé belé na Paris. Ba mabale beleza etondani na babi. So omoni kaka vrai mwasi entourage na basi belé bolimbi sanga. Basi wana o bazaka babi bazaka souvent entouré na ba des fois ya babi so mibali. Parce que une vraie femme à la maison, on dit ba amitié ba des fois wana te pour éviter ba biloko wana pour yaza genre na yete. Sko bango ba bi wana ba lele wana ba koma ba bi pour bazape na mibali. Bon mona ba onka ba entourage ba lela na ba pedula na ba des fois. En tout cas pour limbi sanga na fini na ngabino teza mode vie na bino, mais c'est que je trouve regrettable que bande ko na biso mibali belé bazana bino na bandako. Ngazo ka ba dossier na bino ebele menanga ya nango te pesa ba vie na bino pona okela ngo soni ko ya ko beta ka banini. Mais ce qui est pas bien mibali yango bomona ka ba couple mususu ya ba couple okendo kota te ba couple ba partous omona mwasi aza bi azwa siko ba bi na ye ba lele na ye wana ba kenda pena ba jona ye omona boze ebele ngautu mukoka moko meka kaka mpunto keka na prend boze ebele. Siko mibala bongo omona yo fani bwe mobala bongo sa lala na heba bi ayo kuta na bongo na makamso ezo simba te onga malchance onga noko onga tata mwasi o te. Des fois c'est aussi les hommes avec qui nous sortons o mibali wana bakenda na basi wana basi wana bakabela kabango basombela bango ba chemise basela bango ba anniversaire ba ekiri soko zana mobala zana ba ekiri na kati ba ekiri wana ozomona babi baza wana ba des fois baza wana. Faites très attention, je vous dis, hein. On juge pas, mais boza bandeko basse belé, boza babi. Et mi ba na bino ba yebi. Nga azana de kombali moko,
Bozoye basusu histoire mona yela kabino na Facebook bandeko na bakeno ta liste na ba témoin o Nanterre convocanga ngana kana masola lokuta te bozoye basusu bisola mwasi bandeko moko boye oyo azaka lele mobalo le beta mwasi na ye abeti mwasi ya mwasi na ye aye ko pesa nga dossier nga na eko lobela ale to ba ke tribunal batie kombo na nga bandeko na beta ngo na Facebook na nga ngai bakenda ko tia kombo na nga o témoin nga na bisi bambila na za témoin te. Moi je suis sur le réseau, c'est le mari qui m'a appelé mobile wana kanga bango na confinement mobile kanga bango pour la confinement mutazali na droit bimate lele mususu a pété ba bandeko bon histoire wana ezaka na Facebook na kokozongela bango te bake kotia kombo na nga na commissariat na mona ka Nanterre komo convoquer nga po mobali wana bukaki mwasi ya mwasi na ye liboko ba komi balali ba garde à vue ale yaya ya mobali abenginga bango ba pesinga matière na ye na matière na réseaux sociaux mobali azobundisa mwasi ya lele mwasi ya mwasi na ye moko akangi bango mwasi ya bake na commissariat oh mama Congo na fanda bingabi le nom que vous m'appelez là c'est mon nom de réseaux sociaux na yebi bango te na mona bango na misute bango ba pesinga dossier tia yeko beta mwasi oyo amemie na nini beni. Vous voyez, il y a beaucoup de couples comme ça. C'est très triste la famille. Oza lele assume-toi vivre vie na oya lele. Oza pe des fois assume, mais pourquoi des fois vous assumez pas, vous faites semblant. Bato bazo s'assumer tant mieux, baza na problème te. Bato baza na problème, eza bato basa assumakate, ba nanda kwa mabala. Dernièrement, papa moko ochokanga mwasi na lele. Mais comme eza histoire ya bata Paris, nga na bonanga. Nabite, pesa bandeko mususu. Bandeko, mobala mona kaka mwasi na ndaku. Rivière, fleuve Congo, maille, mer, la Manche. Mer bleue, mer rouge, mer noire. Donc, moi, c'est kaka, oh, mon bana dit, ah, mais il y a quand même un souci. Bana kaka mi balé, mais na se boye nini. Oh. Moi, si, et puis ma kambo de kaming na bato à côté, ba 95, histoire no bête la bine uti ba côté, ba piafiti sarcelle. Bato à côté, kuna ba terrible, surtout ba côté, ba sarcelle, wana ba piafiti. Mais mingi sarcelle. Bandeko papa na lobi na mama Congo ngabi papa ote mama Congo yo fandi saka lisolo bien ngabi papa ote na moni ba kombo moko kota kingabi dodo kolo papa dodo kolo masola bo pesa bata musika ba ko beta ou pesa nga ba numéro na ba solo na bango po ba ye ba déjà que yo zo luka bandeko papa wana uti ko fongola auti ndonga ne mwasi côté kuna ba kotira kaye ba biloko tututu. Moi, ça que comme on gynécologue, ceux qui n'a problème ni bazaki nango, afana nete amemi mobali. Gynécologue nenge zalaka, atali mama, tali à kena gauche, atia appareil, atia torche, atia boue. Aïe si madame, est-ce que mobile a koko bima pour ngana lié bisayo ma solo? Moi ça le dit non, je cache rien. Vous pouvez dire devant mon mari tout ça et tout, yemoka tie mon mari. Mais le gynécologue n'avait pas le choix. Aibisi moi ça lobi ba système o bozo sala ba kotira ko biloko ezo bebisa yo na et pas na biso basi. Il faut limiter ça. Papa nanda kwa kotira moi c'est l'autre côté. À part 3e pied na ye. Est-ce que vous comprenez na sarcelle na tanka combat ville na tanka na combat batouté. Maman zaki na ba problème na se. À quel rendez-vous n'a pas gynécologue? Premier rendez-vous, deuxième, troisième amemi mobali. Mobali peut être ba fani na nini ba mibali ope baza intégré bi léon na salité na accompagner moi si quand même nazo ko beta magodate. Moi si ba problème atia ovule mabeo, atia produit boé mabeo, na kene quand même koyeba problème ya moi si akikotika moi si na rendez-vous moi si pe akei kwa na mobile ça d'attente pe et un peu koki ba begi madame akoti pe na John na ye au lieu que ça que papa tika nazo ye ngana kota tanga komi gynécologue prudent qu'il est
Alors, que, madame, est-ce que votre mari peut sortir, que n'a s'entretenir, na yo boué. Madame a dit, non, vous pouvez dire, dites mon mari comme ça, il peut m'aider, boué. Gynécologue a dit, oui. A dit, madame, moi, c'est que je vous conseille, arrêtez, si vous faites avec votre mari, monsieur, vous devez arrêter les pratiques de mettre, pour bango baye baka nyonso, nel kim so na okosa oza médecin zawana. A dit, si moi, si, il faut la pratique ya ko koti saka biloko ya ko koti saka biloko ezo sala biete ezo bebisa yo na sekuna ezo fongola yo nini boye. C'est pour ça que créer yo ba biloko boye. Mobala lobi médecin biloko nini ngana ye à part troisième pied nanga na yebi kutunde basala ka bolingo teko natia moi chantilly na katio natia moi fraiso natia moi banane. Abi moi je connais pas ça. Médecin est commis baron balé ba commis na incompréhension. Mon bala comme ça moi si kaka pa wana pas gynécologue mais yo biloko nani takoti sakayo nani mutakoti sakayo mon bala comme na idée ya mobali mususu c'est que moi ça trompe pas kai et comme na kaka na kati rendez-vous wana na kombo hôpital pour mon papa benga ngata onka ba bimi hôpital ya ke gauche moi ça zo tembe mon bala zo finge na sima lele bande ko nanga na téléphone azo benganga na numéro oyo azo benganga moi ça zo tambola ya zo finga moi si nzela ngapi na bi mais papa comment vous êtes abi mama Congo lele parce que ngana zo lo bake ngana kotsa ke lokote mais te kuna ke o photo tika ba pratique siko mobali ni na sala ke boy siko médecin à sous-attendre que babi ba se belende ya ba lele na ba bi o bakena na ba dinga basi nde bazana ba problème wana bino to bokena mona ba médecin na bi ba problème na bino ba des fois te na ba lele te bino be ba problème na bokena mona ba gynécologue o bozana ngo siko eza problème wana donc médecin a boaki moi dose pas comprendre mobala comprendre menga ta loba ba ko swana zelande mobala pe singa nini tanga ba ko bakaka aza copine ya batu na mona kananda kuna nga intel na moni kaka singa matembele ngabi papa na boyi dossier oyo na boyi dossier bandeko ozo ba mibali ba kufa mibali bele magodezo kufeza basi mama mibali bele magodezo kufa mibali msupi magode kufa te basi bakena ba pratique mususu pratique mobile ezo comprendre te oyebi ba Sodome et Gomorrhe bazana ba pratique moko basala ka babiloko na bango soki ba pesi yo kokoka te avant kokango fo mela whisky osangisi na rhum osangisi na buka papa osangisi na zododo osangisi na diamba po okoka ba pratique basala ba pratique moko baza terrible ndeko soki mutamesa na ba pratique wana po eza monde mususu eza monde a Sodome et Gomorrhe o ba ange ba koka te. Bibo kasaka soki nzamba boma Sodome et Gomorrhe eza pona ni pona ba bisou po kaka mobali azolala na mobali mwasi azolala na mwasi te aboma yango po ba pratique wana ezaki même nzamba kokai kotala ngo na misu te bakuna kuna tan soki bakomi na ba délire na bango ata nzungu ekokota yo ata lute ke kota yo ata fourchette ke kota yo ata fimbu bako fiakula yo ata mutalati ba talon azoniatela yo ata maya bougie bako boakela yo eza mondi te basala ka babiloko moko terrible tika mama siko batu bakoma na niveau wana yo kanti yo soko na simple magodano na kati ya ndaku système ya V système ya détournement obligation ligne obligation oblige. Mais moi, ça a comment na ngote pour yena monde na bango kuna ba Sodome et Gomorrhe bazana ba de ta kuna bakenda misu mi balete kuna pokota kuna zododo fe koto de na cerveau Rome koto ta Rome batekara na ba superette te o penda Rome ya ba latino moni Rome ya ba latino ya bato ba utaka kote ya ba mboko ekangama kota ba Brésil wana ba benga ngoni bino bosaka na ba Rome yango bomona tekila kutu mukie ndeko komi tekila tika nazolo bana kote ya ba tala wana ba Rome wana même ya bantiete il faut que no lukango kote moni sika putulu ya pembe wutaka kote mboka ngo zaka nini chef cuisinier na biso azaka kota ba Colombie wana fo mela Rome ya ba Colombien merci de kokomi Colombie
wana Rome wana po bango bakoma na banini nga nazali na camarade deux fois ya Camerounais abando tirer valise akutana na ba deux fois mso abinadia mbongo na liaka na okela ngo passe okutana mobile mususu aza mwana mobile mais alati string na talon deli na kaka yo tia mukongo boy anyataka yo uyo po nyataka ye donc moko mususu za kutuko aza na client de moko ba yuda pe baza batute aza na client moko yuda na Paris côté ba riche wana client wana senga kaka bete fimbu makile bima ya yoka bien donc ye master nga na Camerounais abetaka client ne fimbu soki azoki alimona apesi penza mbongo na ye penza ya bien mais auti ne magoda te auti kako fiakula mundele ba fimbu fiakula po moni ba yuda baza de sorte ba yuda ya bien eza o batika bamandefu na bango o balataka babilamba na bango chilelo o mona bango na Londres kuna ba yuda bia baza na Londres misusu baza so kote wapi na Canada ba yuda o bino bomona ka babala ka bandeko na biso batu mwindu o babala ka mindele baza ba yuda ya Sodome Gomor o race o nzamba boma po bango na bana kindumba boketa bango na Strasbourg Saint-Denis na sibamba magasin na bango nde babeta ka ba ser na biso batu mwindu ba yuda o babala ka bando na biso baza ba vrai yuda te soko moni ndeko moko abina bala yuda eza ba yuda ya Sodome Gomor eza ba yuda o ya vrai te ba yuda o ya vrai ba se mélangeaka te akobala mundele te akobala mutu mwindu te bazaka na communauté na bango batikaka toujours ba mandefu na bango boke na Londres bokomona ba yuda o ngano oyebisa bino baza na Londres kuna eza na quartier moko na Londres ba yuda wana ya ba vrai bazaka kuna baza na ba école na bango bakendaka baza na ba hôpital na bango bakotaka baza na ba magasin na bango baza penda so bomoni bango batambolaka neti na ba tablier moko ya pembe balati bilamba na bango na ba mandefu na bango na biloko na bango wana ba vrai yuda ba yuda oto monaka o Strasbourg Saint-Denis o yuda moko aza chef na biso na musala o yuda bango nde ba yuda oyo ndambu bakufa na Sodome Gomor ndambu nini nga camarade na nga Camerounais mobala yuda na Paris yake no beteka ba film donc si bolo bakeyo ba papa na biso magoda ekufa te bande ko magoda ezali basi ya poto bakoma bizarre ba bi baza talebele yango na ville nga muto yo alobine ke nazaka lele azoko asumango azane bien muto alobi na deux fois pour l'instant on a changé te nazana nu côté wana azoko sate soko lingaka yete na ki deux fois ne ofandi no pembeni au moins alakisi ke pour l'instant naza kuna mezana batu misusu baza bongo babata maka bazana mabale belé papa na biso mona sarcelle auti ko kanga mwasi na elele bakotsa ke biloko na kati metia lobi fobotika ya di papa nga na bi bakambote nazana nga intégrité ke na ke dolala mwasi na nga na taye concombre na bwaka bwebwe na yebi ne bakotsa ke biloko na sete. Vous comprenez? Merci beaucoup, à nous revoir bientôt. Oh, bo comprenaki si j'ai papa te, moi sa bomi mobali, po bakabwanaki, akangi biloko, alini kozong sa biloko te. Donc, bandeko, oh non, yo pose moi si Hervé. Wapena ndeko mobali sima. Yo pose moi si le quoi dans non, yo po boti bana. Le bobo tete yo po boti bana. Nda kufana mbele ye ozokisa motema na ye oza mwasi pe injure pe bakosalaka to na TikTok atata la boyi na ko livrer yo mais to na TikTok